Saki Olingi Otala émission Yakambangu Info plus Roro aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala Info plus Roro pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka o Info plus tala pe mona Info plus otalaka wa. Bienvenue dans Bachar Internet, Nabiso à www.infoplis.org. C'est bel et bien Peggy Titan, le parallélo de la presse congolaise. D'abord, avant de commencer, merci Nabao Union, c'est vraiment basé pour soutenir émission Oyo, sans rancune, les émissions Moko, nouvelle conception. Il y a chronique musicale avec le parallélo de la presse Peggy Titan. Au Nazali ko solo lana ba invité nanga à cœur over. Lelo Mokola lelo d'abord Naroyambela Bino Tade de Montikile, Motoyana nanu parce que bientôt là au piste na déjà ezala na marché azana kati ba préparation et nga Peggy Titan ndenge ba benga nga le parallélo vraiment na lingaka mingi na la place ba événement place mambo ezali place actualité ezali et nae awa epa ya Tade de Montikile na kati ya extrême awa na kuti vraiment azo répéter yango apesinga accord pe ya Rosolana et par rapport il y a disque na ezali ko préparer pe par rapport na marambo azanango o na ebité soki azana ba production soki azana nini boyo kango kaka awa na émission Oyo Sarankin. Donc je remercie Batono Soba soutenir nga. Merci beaucoup à Chimène Ilonga la patronne de préparer. Merci beaucoup à toi Laetitia Chaomba, Ivan Pongo, la dame Paris. Déjà je vais donner bonjour Tade de Montiki. Bonjour Peggy. Bonne santé. Très bien, très bien. Bon mouvement. Pepele qui te commence. Mouvement pena yokesa. Mais si le lomo qui ba cher internet est-ce que ba combat mouvement? Mais mouvement ba déjà ba si ba comme messenger na combat groupe ça feeling music. Feeling music. Ouais. Feeling music. Pourquoi feeling music? Parce que tu vois, musique d'abord c'est l'assentiment. Mon sentiment, quand tu as un sentiment, na katina au transmettre ba poza nango. Donc so bimisi oza katina on est muta oza feeling, oza sentiment. Donc feeling est un sentiment. Alors sentiment ya oyemba to sentiment obina. Donc biso ba musicien na biso orchestre na biso to transmettre feeling. Na ba tout balinga bonne musique, na ba tout balinga musique. Donc autres en quatre nations to bimisa on to pesa combo ya feeling musique. Merci beaucoup à Tade de Montikile, on est avec toi. Moi petite conversation. Donc il expliquer Bachar Internet na biso émission Oyo titre nango za sans rancune. Toujours sur la par rapport à l'actualité, par rapport à cœur ouvert aux anangofo bimisa. Donc depuis déjà au long de maison, mais est-ce que le lot aux allélos comme patron en mouvement now, ce milieu de depuis bandi, est-ce que va aléa netolo baka, ba partie négative qui n'engue yo mo bando mon na musique n'engue ba confrère no ba bandé liboso, est-ce que aux vivre un peu ba difficulté de poser l'orchestre? Ouais, si difficultés en raté, même si Dieu fait grâce, c'est toujours comme ça parce que tu as une étape moussou, tu as qui travailler pas moutou. Maintenant ce que commis indépendant. Comment nous avons besoin dépendant, maintenant comme indépendant. Dans le cas tu comment comprendre que tu comme senga oh yo banda qui ko senga la okuna ay comme senga. Donc en plus ce cause plus dur parce que les gens monde na produire disque nanga, premier disque nanga, BP nanga. Donc na okuta na mambo belé mais tellement que tant que homme tête haute. Tozo le kango kaka. C'est pas grave parce que la vie est là toujours bon. Tant aux okola aux okuta na ba circonstances aux sala qui mobali na yo esala ki bo moto na yo ba capacité na yo o le ka buka ba calme. Jusqu'à présent ça marche bien. Merci beaucoup. Est-ce que vous savez absolument nostalgie yanze moya Willy Musheni pour na kozonga moi parce que za wengemen est-ce que vous savez juste Falobo manga na mbelito pe na poison obominga na absence no ye likolendi mabumbu na sapatu na mbete zwa liberté liberté trahir koraba sorti nanga na banzaki courageuse absence kobanga na mikosaki dommage chéri nanga lelale bayuma ebongi nazalata fulu onda konyoso boyaka kasi bazalaka na fulu na ndako donc c'est ça. Ça fait plaisir à Ivan Pongo, la dame Paris. Yoshimène Ilonga, la métisse noire, la vraie patronne, Laetitia Chaomba. Donc, bateau nyonso. Naina lo belo romoro boy par rapport à Lilo Nenge, tout le monde awa. Mais, tout le monde a yo na confrère na yo héritier watana belo robosel na wenge, bokei mais bomke na bateau. Parce que tout le monde a dernièrement, on n'a pas na Tony Coco.
Massamo na été na ebié boye ba bien que comme on a je crois na bongisi à équipe na culture pays vie mazana moni plus de 4-5 chanteurs balandio c'est que maramba bien c'est pas tadé donc normalement baninga msusu o bazwa ki chance côté on a te peu de l'autre côté donc de l'autre côté ils ont zaki wenge musique à maison mais orchestre a peut être groupe tadé de Montikile donc feeling musique. Donc eza makambo susu kuna zaki na makambo susu kuna tozalaki koyemba mais awaye ko adhérer orchestre donc ça n'a rien à voir makambo kuna na awa déjà neti mutu ngana yaki na longwa kanga moko na longwa ngamoko na osala propre groupe nanga et ba massa ba ko intégrer groupe vous comprendre ba ye teo nini bo ba ko intégrer groupe par rapport que batali qui était par rapport au bango ba yebi kati na bango moko aux occasions pour tout na qu'est-ce qu'il nzamba wili ko dambo kana yebi ke sala plaisir na bato tout vient na Alex Fumunti vient na baza tellement ébélé sur na ndo tanga ba kombo et singa na tanda mulongo bato tout balinga tade de Montikile titre nango eza 0. Bon, c'était là Tadé de Montikile et je pense que boki ndenge nini a lobby par rapport ya disque na ezali koya nanu nanu. Quant à moi, je tiens à remercier l'équipe technique Hussein Sassi babillé vraiment des si ma caméra nyokola caméra wana na bosanité mon cordon Mustapha Malembe l'homme en 4 soldats mon vieux Babi Mboli en direct de la Belgique et on a vraiment za makambo agence Badem na bosanité Lorette Limuka R9 babillé ndemo na katira Belgique quoi au salama buke pege titanzala donc na pesio bambote Chimène Longa la patronne la vraie la patronne la parisienne Nancy Longa Nancy Chambalitza Chamba na batonyo so balingara pege titan. On se retrouve à la prochaine numéro. C'était la Peggy Titan et Tadé de Montikile. Info plus, abonnez-vous vraiment massivement. On se retrouve à la prochaine numéro. Bye. Saki Alingi Atala émission Yakambangu. Info plus, info plus, info plus, aïe 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 aïe. Na cliquer, na koti YouTube, na tala info plus Pona mona, bansango, ya miziki, ya culture pea, ma kambonyo sezare kao, info plus tala pe mona, info plus. Otala kawa.